Bandeko balinga mi shalom ezalinga iser nabino Evelyne Matunga o na présentaka bongo émission à face à la parole. Lelo ezali bongo mois de janvier 2016 donc première réunion o esalami bongo et pas il y a président association ezali apôtre destiné. Donc yango lelo na eko participer kota la membre moko na moko ko tuna bango soué na bango nini pona année 2016. Donc nazali ko kota na kati esika réunion ezali. Donc na moni ba membre réunion bazali awa donc na ko poser moko na moko question pour na ko tuna souhait a moko na moko kati na association pour na année 2016 na moni mama na biso moko awa na ko banda na ye donc to tuna mama na biso kombo na ye pe musala nini asala na association to souhait na ye ezali nini mbote mama mbote mama bani ba ye ba kombo na yo eza nani comment nanga Gisèle Kombo. Mama lobi kombo na ye Gisèle Kombo. Mama yo mbala liboso ya to ozalaka membre na kati association pe souhait na ezali nini? Oyo mbala liboso na ya me na yebi association bandakala. Donc souhait nanga ezali na participer na déroulement à association na moni que les obota ba fruits mingi. Donc du coup vraiment naza très intéressé. Donc voilà. D'accord, maman zoloba moi c'est même maman souhait na ye ayebi association bandakala souhait na ye ezali ke association est prospérée kende liboso. Donc na moni maman na biso mususu avanda wa memi mwana. Maman lelo to eko visiter bino donc maman pe azali membre na kati association ACRCV donc toliko tuna maman musala na ye nini ezali na association ACRCV pona année 2016 souhait na ye pe ezali nini mbote maman. Mbote ma sœur. Maman loba makasi koto ekotala yo. Donc maman o eza année 2016 donc bato bazolanda biso balimba ye ba souhait na o ezali nini pona association oyo ACRCV. Pona association na biso eza association oyo nayebi ke Nzambe vraiment atiaka toujours boko na ye. Nzambe a visitara vraiment bato bien na kati na association oyo en dehors à pays Nzambe ana asala ga ebele mais nayebi ke na année au 2016 Nzambe a vraiment a pesa biso susu plus de sagesse na intelligence a pesa ba ouverture ya makambo oyo biso o na to comité Nzambe pena fungola to kapena ko koma nesiko ya ligi présent bato ebele o baza pe intéressé na association oyo o bazomona ba œuvre tozo sala na association ezo intéressé bango yango to moni penza ke to kanisa neti ke to sala ki yango pour les Congolais mais là to comprendre que c'est le plus pour les Congolais donc comme ba entier ba comme une association baza intéressé ba guadeloupéenne donc vraiment na to moni ke comme ke non pena musika ya ba to lingi Nzambe wana a soutenir biso apesa biso penda plus de force intelligence présence de maizaka toujours kat na biso Saint-Esprit wana et là ta penda moko na kat na association na biso pour to avancer bien parce que ce qui Saint-Esprit ezali mamolio ce qui nda malamu mais surtout c'est qui présence en Nzambe ezate et aux aka neti association moko communauté de to ba muziki biloko ebele mais au penza association moko autoto be penza deuxième famille en Jésus-Christ eza ba tumususu bazana bango baza ba famille mais neti za famille mais avec cette famille on se retrouve donc on se retrouve avec la famille oyo donc on se sentit délaissé de héroïne na famille oyo a tous cela qui n'a pas problème na yo mais une fois que kuta na famille oyo ACRCV maman papa vanda ozo 5 Nzambe pambola bino. Amen maman na biso Yvette Lubanza. Donc tozo continuer vraiment na kotuna mutu nyonso. Vraiment nde batindinga batu balimba yeba membre moko loba to karate ba lobaka to yeba ndenge nini lekaka lelo moko na moko. En plus to komi na tango kolia. Donc nazo continuer nzela na ngai. Na komi na tango na ngai nazo tuna na moni mama na biso moko apesinga mukongo. Mama lobi biloko olia te mezo monana. Batu bakolanda maloba to loba biloko te hein. Bon, to komi pa ya mama kombo nona. Kombo nanga mama Liliane Matuba. Na sa membre ya association ACRCV. Bon, Christ est roi.
Christ est roi, Christ est vivant. Bande ko bolimbisa bo comprendre maman ils appellent moi émotion hein? Donc association na biso ezali ACRCV Christ est roi Christ est vivant maman la biso azali membre maman banimba yeba pona année 2016 souhait na ezali pour na 2016 oyo souhait na nga ezali que association na biso ekende liboso o to sala quitté année passée vraiment année oyo na lisungia molimo mosantu api biso makasi to kwa kosala yango to kokisa souhait na biso ya ko tala ba orphelin ya ko soutenir bango ba veuve ba handicapé o bazali vraiment na posa lisungi biso nzamba tcheki biso à cœur pona kosunga bango vraiment ndenge nzamba tcheki biso à cœur molimo mosantu asala biso vraiment ngolu wana ete to kokisa yango to kende vers ba handicapé ba veuve na ba orphelin na oyo tokozala nango vraiment nzambe ya pambola bino na mbula oyo molimo mosantu a visiter bino. Merci. Merci maman Lili, merci pour na nyonso lobeli biso. Tozo kende. Babi pesa papa. Na pesipe mosungi na ngai, mobali na ngai, chéri na ngai, Eugène Matuba, azana ndaku na lingaka ye mingi bizu. Amen, amen. Nzamba pambola, papa bisika zali ayoki, soki pe nzamba tuti motema ne un jour rozala na biso. Donc côté kuna la moni musika, tozo continuer. Maman Mbote maman. Mama tomonyo na kati association tonito yeba ozali nani souhait na yo pe ezali nini kati na association oyo ACRCV. Bon, merci maman la mutuna naza mutu asika na yoka yango déjà par rapport na ndekolanga maman Julie. Donc yango nalingaki pe nasala quelque chose pour na batu oyo baza na posa ya aide. Malgré tout ça, on mingi te mais muke wana poto partager na bango ba o bazo souffrir par-ci par-là. Yango wana et puis ça nga posta peke na kota pe. Donc merci maman za membre sika. Maman na bosani kombo Guylaine Gisle. Guylaine nzamba pambolo mama. Mama oh maman la biso azalia. Maman bon appétit hein. Merci maman. Tonto ba kombo na yo pe musala nini osala kato souhait nini oza ko souhaiter pour na année 2016. Nga kombo na nga Julie Banga, nazali membre ya association ya Christ est roi Christ est vivant. Souhait na nga nazo souhaiter 2016 oyo makamto saki na 2015 te et pesa mela biso na 2016. Association na biso ezali kosala toza osala misala pona kosunga babola ba veuve ba orphelin ba handicapé na biso moko pe kati na association. Souhait na biso 2016 vraiment nzambe wana o apesa makasi o apambolaka asunga biso to aider bandeko baza na pasi o baza partout dans le monde entier lobite kaka biso moko ba congolais RDC non toko aider partout dans le monde entier place bandeko bazo mona pasi bana bitike ba veuve ba orphelin ba bola ba koko ba personne âgée nyoso toko aider yanga souhait na biso pe na nzambe wana amona biso na 2016 oyo afungela so ba porte oyo eza ya kokangama efungwama na kombo na Yesu et apesa biso susu makasi santé surtout santé eleki nyonso pourtant toza na santé tokosala oyo nyonso esengeli na biso kosala nzambe wana vraiment pambola apesa susu makasi et atondisa biso susu tu na bolingo po te bible ezoba biso l'amour qui supporte tout soki bolingo ezangi kati na biso tokosala eloko moko te bible wana kaka ezoloba na biso ete soki opesi mobola to mwana netike to veuve to orphelin eza neti odefisi na nzambe yango wana vraiment mwa badisi na biso opesaka tous les mois ezosala makambo ezoede bana bitike ba veuve ba orphelin pe ba handicapé donc nzambe wana vraiment pambola tokutani mbala nsima. Papa nanga Christophe Banga na kini mbote mingi nzambe nanga na mona ye aza ko batela e pe famille nanga pe na pesi famille nyonso mbote 2016 oyo Christ est roi Christ est vivant nzambe wana mona membre moko ya association oyo aza kati na biso apambola pe bandeko na biso ba lelo mama Guylaine Pilipili apambola sœur na biso Corinne
ye aza antilleuse ozomona toza kopona bilongi te tozopona ekolo te toza mpe na bamindele toza na bekolo nyonso eza ya biso te kaka ya bato nyonso ndenge nzambe alobi ayambaka moto nyonso abwakaka motu te ata oza français ata oza nani wana association na biso ekipaka te eponaka te o tolingaka bakongolais non tozoyamba bato nyonso porte eza ouverte na bato nyonso basengeli koya surtout yo mutu oyo ozokanisa opesa ata 10 euros ata 2 euros ata 5 euros ede baveve baofele bana bitike partout na monde entier kohésite te obeti na site na biso okomona toza wana Christ roi Christ vivant donc nzambe wana mona bino pambola bino amen 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 tosi sinon te to continuer omoni mama lobi nyonso eze na motema nanga a vide sac donc association na biso eza na pona mututu epa ya nzambe toza biso nyonso ba mu Yesu mukongo azate muzombo azate mundela azate chinois azate donc o alinga na association azali le bienvenu donc tozali ko continuer na moni papa na biso moko azolia awa bonjour papa. Non, je suis en train de manger ça moi c'est après là. Hein? Allô? Ah bah papa bosali soni hein. Bon, on va continuer après alors.